Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille. Bonsoir, bonjour, ça dépend ya air nini oyo oko tala vidéo nanga. Ngande kona bino ya mwasi na kombo ya Bijou d'or. Mama Bijou d'or lelo na si bozomo ni longi nanga te. Naza an habitude dans la vidéo ya boete parce que donc moi santé déranger moi muke. Yango na lobité. Nazala makamba oluba na otika boete. Pour na abonner nanga nyonso obo pesanga confiance obo s'abonner na Bijou d'or TV bozomona tozana matanga o ezali ya mutu moko te eza ya biso nyonso tu ya notre star na kombo ya Mama Diana. Donc azali star moko oyo ngala bande ko sipila na mingi eza parmi na ba fiche so ina moni Diana azali en tout cas na azali intéressé na tala théâtre wana parce que nazana moi ba do ba star nanga oyo na préféré ka bango nakoki ko banda kotanga ba kombo te parce que bango tout basala misana bango bien mais maman na biso na kombo ya Diane azalaki du nombre. Donc eloko ka Mama Bijou lelo aye koloba makamunyo so twezo ekomela biso na mokili ete ya biso mais on dirait tozo comprendre te ezote ya biso te lobi to continuer ka na ba polémique lobi to continuer ka ko fingana lobi to continuer ka vraiment na yebite ata na kati ya Bible yango moko ba comique ba tu ba otambola nzela moko kaka ba obazoyokana mais lingi koloba te avant to panzana il faut to banda ko fingana to banda so ko sala ndenge nini. Mama Bijou na lingi na loba ezate ke eloko o mama na biso Diana akufeli parce que Mama Bijou lobaka ajijaka na ete mais ba mirmire ezozala bazo tanga ba kombo ya ba comédien mususu tantôt balobi mama na biso Gabriel tantôt balobi Fifi o azali ndeko ya Mama Via soko landi nyonso tu wana parce que tamsusu baswana tamsusu baloba na mabe yango wana o baloba kaka. Donc batu ba profiter ka na liloba mota msu oyo loba et puis ba latisi Aubert ezala ya solo te mais o latina yo Aubert siko pour la makambo boye ekomela biso te il faut tozala mayele so esimbite to panzani na ndenge malembe peut-être msu batu ba comprendre kaka ba mona ke tozala kisika moto zala so esika moko te ete ya biso na tango kala ezalaka ke bozata msusu na école boswani boza deux personnes ou boza na ba camarades ebele ta bo kende tamsu n'est pas ya préfet na bino ou pas maître na bino babandi ko tuna yo tamsusu moi aussi ofinga kentel owangani na lobaki na ngate ezala ngo genre na ngate parce que nga vraiment ko swana na kie kolyango na poto bato ba yebinga ke na bande ko kima ba problème so bokandelinga na vilima na lekate so la zana problème famille mobimba il faut ba kota parce que na bande ko lobate ko yeba ko loba ko discuter et yelinga na poto mais eza vraiment genre na ngate parce que nga na linga mafinga te na linga bato ba finga kate soki esimbite to kabwani na ndenge ya malembe et puis eloko lisusu ezali mabe po na nini siko biso to koma ko sala nini to koma ko sala tozo swana deux personnes tamsusu yozo finga muto zui téléphone na yo otie wana oza ko se filmer oza ko finga ye oza ko po yebi ko poster yango lobi okozwa ba vie to mekana nous ko changer côté wana parce que ba image etikalaka ofinga ndeko na osokoli ofingi famille na ye ofingi boye kaka pona nini ba buzz to changer parce que ndeko moko akokoza lelo azana problème tellement lobaki trop batu balatisi eliyo makambo nyonso tu na mutu na yo parce que olobaki trop il fallait loba trop sans ko filmer pour ko kino ko wangana non o ba benga penza preuve à l'appui o ba preuve to mema ngo epa ya ba police preuve yango tala ye zo finganga hein
Donc tobikaka parce que bamboka oyo ta mosusu ya bakongo bosali eloko moko boye moto amemi yo mosika te me namoni mpenza ekomi sikoyo ke bakomi kofundana tofundanaka parce que eza personnalité ya motu tofingani na biso tose filme te biso siko pona tozwa babase il faut tosala nini il faut tofingana tobanda kofilme yango yo fingi ya répondre yo fingi en tout cas toyebi eloko nini tozo sala te mama Bijou oloba tant eza vraiment malamu te eza mauvais mutu nyonso to akokoza la pasteur te mutu nyonso to pa kokoza la soki sert en Christ te parce que kozala malamu elingi kolobaka te kozana oza frère ou oza sœur en Christ. Mama Bijou na loba toujours ba loba ona mabe ekutamela yo te to evitaka kofingana to evitaka koswana en public toza koswana po batu babanda kotiaka biso ba point nana fingi malamu na ote kosala video moko son ezaki vraiment malamu te video yango petalami bien te na tiaki profil ya ndeko na biso ya mwasi na kombo ya mama Karine na mama Fifi non pas Fifi mama Yvette na tiaki profil na bango mibale wana pona kotalisa ke baza ba sœur so lelo baza na problème biso to tika ko betela bango maboko biso to luka to boma moto oya bimisi video na ye biso to poster yango te pona mafinga wana biso za na tina nango te toza na bana bazo yoka ke mama oya finga ye mama nanga mama oya zongisa ki we éducation ni tozo pesa bana wana parce que ce to swani biso mibale to poster na biso yango te ekolongwa lango na mitu ya bato ekolongwa lango na mitu ya bato ba obosa na kala bango par rapport au fingi mutu au fingi état de santé na ye au fingi ndenge azalaka au fingi ba parents na ye après ozui au poster yango wana tozoko kwelela ba makambo ke mutu akufi bakomi kuluka il faut ezala intel il faut ezala boye ete ya biso mama la biso na kombo ya Diana mwasi kitoko na ndenge ya mukete na ndimi te ke Diana akokaki kolinga kokufa donc pona ko kotalisa biso ke liwango eza nango bongo soki eye ekotala kitoko na yo te ekotala mbongo na yo te eye elokoti yo okei siko biso ba oto tikali ete ya biso ka te koluka ba problème moko ezanga tina ba problème moko mutuna makolo exalté muninga ta msasa leloko na ye obandi ko saleleka ba chantage ya mabe obandi ko saleleka ba propagande ya mabe pona o étouffer musala na ye na ote koloba na video na ote ko sala ya ba mama na biso Karine na loba kinini ezala mutu nyonso tout te azaka na ba nerf solide ezala ba tumsu ba koka ba problème te na sens que bo saleli ba chantage ya mabe a craquer mama na biso dia na akufi na AVC problème o ekomela ketia ke nkozwa AVC wana parce que nazo koka kota te pona meka kotala tala banani baninga nanga mususu balobi nini bazongisi we non nazo sali yango te parce que nazo ki coup de froid naza un peu nazo mela bakisi na koki nanga kotala ba video wana te donc to tika to changer ba comportement Diana akufi trop jeune avec ces problèmes nini azana ina monde na ya théâtre azana ya kindenge na ye ba voyage na ndenge na yoki mama ya bana na yeso kimi bale bana ya basi atiki bana na ye ba donc bana ba moko azu soki diplôme be bango yoso tumi bale bazwa diplôme je sais pas siko bana na nanga ko s'occuper na bango akufi na AVC zalaki problème souci ya likambu nini o mona ka bango na bango kaka problème eutika na bango pona nini balobaki bafingalaki ba filmaki bazongisaki boy batu bazana ba voice batu bazongisi boy to tika mususu kokoza la to se filmer te ka ba voice to salaka oyo ekende ke yeza ba mususu ba salela yo ba video etikali to lukaba to changer ba comportement to sala makambu moko ke lelo batuni yo owangani na parce que preuve ezate et puis ce total bien toza bana ya nzambe ko finga eza péché
malamu kuto répondre mutu na silence par rapport au télémaro bandaka koswana ekitisaka valeur. Lelo biso tokomi komona ngo eza griffe non ekitisaka valeur makasi. En tout cas bo excusez ngeza vraiment na nini moko trop bas trop primaire parce que muto yo azo raisonner malamu muto yo azana e bien akoye koyaka kaka pa finga batu te. Ce que vous yaka kaka pona ko finga ka batu c'est que vraiment éducation eza raté et puis oyebi eloko zo sala te. Et pour kokumisa ki oza bien oza boyenga naza mama soki ya balupangu naza soki mama ya boy mais oza mama ya balupangu sala siko musala ya YouTube na ndenge moko ya malamu. Loko so sala na yo kombo sala makambo mususu sala ka ba film na otoko tala yo kaka. Na oti komona ndeko mona otanga kombo na ete alobi azolobelela alobi atiki ba polémique. Oui, ce que ça solo oui, gloire à Dieu. Parce que ça nango na tina teza nango na litomba te tala ndenge tozo kokufa. Et puis ba jeune âge moko ya donc ya c'est parce que na ndimité Diana na leki ba 40 azoki na ndimité akomi na ba 50 ans. Nandimité atiki bana na ye siko bato bozalaki na ye ba rando ete bino nini et puis boko vanda boko continuer lisusu ka ba rando ona batu mususu après so mutu de kwa kufi ali akomi na ka malamu bino nyoso tu boye bolelie ole to se contrôler ke nde bako nani tokoki kozala na ba problème to kaboli na biso to tambo na biso sunzela moko te parce que c'est comme ça. Mama bijolo ninga ika na yaki ka ko ebisa bino lelo tozwaka leçon makambo ezoyela biso oyo ilingi kufungula biso misu na ba prière tant okinde so mutakufi balobaka nini moma oyo nde il faut koya ovandi obandi kotala obi nazalaka mutu mabe na tika place ya ba matanga nde esika il faut tozalaka nani réveiller pona kotala ki na tambola ndenge nini oya kufi o ngana lekie na nini na lekie na eloko te biso non place à matanga comme place na biso ba tapage ba place à kokene ko swana ka lisusu pardon to luka kimiako to luka kimia mbongo ba luka na bango mais na ndenge moko peka ya malembe ba mama la biso ya kale za ba mama musu ba sala commerce danger puis ba tika ba kombo ezala ba papa mususu kala ba sala ba commerce surtout ba papa na ya ba kombo ba tika ba kombo ba journaliste ona ya kala ba sala ba kombo la bango mais na ndenge moko teke ya kubanda ko fingala ko sala kabo natala lisusu chaîne moko na mona mwasi mo ya kitoko so na lobi na mino kitoko kombo kutu kimi de ce cas na monie ka na internet na binzambi mo mwasi wa miyebite tala ba titre ataka ba titre moko catastrophe donc ba gros mot akoma na ba titre ye moko atie profil ne tala kitoko mwana mwasi est-ce que aza komi yeba kaka ba gros mot wana na ba titre wana ezo diminuer valeur na yo mutu yo mutu kopesa ngo liwa ya mama na biso Diana ete ya bisoko ete ya biso to changer ba comportement to lukarate to zalaka toujours na ba guerre o ezali to kotisa ngo toujours na ba réseaux sociaux batu mususu bazala na tina nango te ezala batu mususu bazala na tina nango bango bavanda silisi polémique a koti polémique parce que ça n'a rien à faire mais ça la batu mingi azakutu na taya ko cliquer na kati wana te mais la plupart majorité bazala baoka kota ba polémique parce que basala ba vie na bango mais personnalité na yo moko mutu na oti ko tuna na vidéo utu leka na lobi bandeko basala abongo bozala na bana bozala na mibali bozala na ba famille
Mama Bijou nga na yaki ka kopesa conseil na sens que liwa ndeko na biso epesa biso mayele totika ba conflit inutile, totika ba conflit ya pamba pamba, parce que surtout na ba monde ngo ya ba théâtre boza bandeko bosala musala moko bozala tout le temps esika moko, donc boza bandeko ebongi bino kutu bo atakaka ta musu batu mususu ndenge mikolo mikolo botakaki ka ndeko na bino moko ya théâtre, parce que il para de konaki bo mesana na bino ko takita musu batu apoto botika ba problème entre bino. Problème c'est quand surtout problème ezala na okaka parce que toza batu, mais tout tika likambo tozo salara ba polémique na biso na ba réseaux sociaux, c'est pas gentil. Et ça vraiment Mama Bijou na ko le bezali bonne manière te ezo ekiti sa valeur o sala na obese po na lelo, mais batu ba ozo ka film ko ya ndengwana. Et puis batongo balobaka nga na gagner vie na liboma. Wow, mais so gagner vie na liboma nzamba sali o grâce tika oko continuer aka ko sala liboma boti wapi to mi pesa respect. Et puis liwa nyonso tout et la rabiso il faut été ya kabiso, parce que oya tiki biso azali azamoko oyo tozalaki na ye ilongo. Mama Diana kokoye konimate kokufa kotika bana na ye kotika oya ye libota tango akiye lingi kolakisa ke eza nzela ya mutu nyonso, donc tovandaka malamu batu bako kolingana bango yote balingana bango yote, parce que eza te ke faut batu nyonso tuna mokili balinga yo. Toza ebele na mokili oke na mbandaka batu batonda toke na Gemena toke na wapi batu ba misusu toyebi bango te. Mundela azala kaza na ye awa, mais ayebi na ye voisin se wana te ba vivre la bango mieux. Et puis baza na problème te ta bakuta na se allo, c'est ça. Azana ye ami à tout le monde te, azana ye très bien. Vacances koki ya simbi bana na na liboko bake vacances basali boy bazongi boy, et puis azo vivre na ye biso pona batu ba mona yo mutu malamu, il faut zala ami à tout le monde, ami à batu nyonso. Ezana batu mingi ba meka ba viwana, et puis bazonga sima. Ezana ba o bazwaka ba kute, parce que ba yebi bango mondeni basilisa ba makamu na bango. En tout cas Mama Bijou na yaki ka kopesa bino conseil, kopesa to conseil oyo ezana ngo obligé te ya kozwa yango. Soko moni ki Mama Bijou alobi na ye malamu te, o sauter vidéo nanga ok na yo. Soko moni na lobi malamu telanga commentaire, telanga j'aime pona epesa ngai courage to le landi ko na biso ya mwasi malamu na biso batu toza libanda na bino batu toza na Congo toza ensemble. Maman na biso Diane, que son âme repose en paix. Courage na famille Mobimba na paria Mama Bijou. Na pesi bino nyonso tout babone nanga. Merci na ne bo pesanga confiance, bo s'abonner na Bidor TV, bo zala toujours wana, bo zala jamais d'ici. Mama Bijou alobi na sala makambo ibele o eza vidéo ya mawa moyen ngai na bwaka bato ezalite, moyen na sala ba publicité na ngai ezalite. Mama Bijou azana makambo ibele kota luka ba vidéo na salaka okoyeba makambo nini ngai na salaka. So eza mbala liboso ko découvrir chaîne o ya Bidor TV, kotika boite s'abonner na Bidor TV, fina croche wana notification pour na biloko tout Mama Bijou abanda kotia ekomelaka yo. Bozala toujours na Bidor TV, bozala jamais de si na lingi bino mingi. À la prochaine.